Oulingelanga bimari moi repassage encore. Biso ka repassage mais lobi mtoya ça repassage ça. Bonsoir na bato balela zone bino mondele. Monde ne mimi na blonde. Nikolo ka blonde te blonde ne ma. Saint-Valentin fête ba mourir Saint-Valentin awa. Malgré biso bala le 14 février ça ma jour wa ba mourir. Le 14 est jour où biso ba mourir. Mon bo banzo benga ngabi bulkilanga ba problème. Au koti ma bo banzi ba peine. Le 14 février, c'est un jour à mariage. Le 13, c'est un jour à mariage. Donc, mon Dieu, bon, on a je peux essayer déjà juste le micro. Non, on a une minute. On a essayé de minute. Vous avez une tranquille. Vous avez bloc à pio. Vous avez bloc à pio. Vous avez moto T. Il y a moi, il y a TED. Il y a moi, moto. Donc, bientôt, on essaie de nous get Congo TV et bande en marche. C'est bon, Nico. Moi, je viens juste. Ok. Bon, natala déjà mon quoi so bon moninga na get Congo donc voilà awa naza direct awa on mi mon parti ya awa c'est bon micro c'est la maquille banini ça micro singa fil on a besoin micro sans fil te mais nga eyo donc W na ke na bino to lointé na ke na bino lointé moi so bokina YouTube obeti ka get Congo TV bo mona mama comme ya site déjà ça marche kala mingi te site fonctionner botala nga no bo po mona kina ozo de côté na caméra na téléphone on mitala te mana bi mo pandi pour na otala bino mais so na tourner na boye bola na bien ta bo esko bo mona nga tokos donc so botali bien. Donc, vous pouvez voir bonsoir, na ban na 3W, Get Congo TV à Jizo Mondele. Donc, Get Congo TV, et c'est bino, site na bino, na expliqué bino. Na bo mele bino makamba bizo ye. Bo banga te bali ya ba. Non, bo ya moto tete, ya moto tenga ya moto bozika kini. Faut bo ya pio nde msala toko sifi na nga bové kimbala. Bonsoir à toi. Merci na mbongo pese nga pour na site na nga. Vi na nga bové kimbala na moni pe ndiro côté à côté. Ah, merci mon grand frère à moi ya Bovik. Merci vraiment Solène petit nous toko signé na iseko ka kimisala bientôt banana mo ana kati na nga bango awa o do continuer ba on a bana bibino tout à l'heure toko tana na direct c'est bisa no bana mo nati no do say ba montage tena no telo to tia kaka na boka nani Diana Mole master na Diana Mole na bosa na teba na moto pela meta za kalaran Fabien Landula c'est na zizi na lema Verome ya Yumenga mwana libinza na kobosa na rate et bana monte pela boyebi kana toka na bino ya momisa mboyo donc mo doze mo mki de filioko ameli masuba lokuta mabe keni balo lulu swili Didori Shabarando tata Mobutu tata Igo wana ba continue nga ba fo donc je sais na tante vraiment ça la faut continuer na loba po na obela liboma déjà na bela liboma na internet. Donc, si on essaie de nous compter à faux, pour nous belle bon, on a les labins on va suivre check. Donc, quand on sert dans un bijou, il faut de voir quand on se doit il faut de voir quand on appelle la basse dans la molle. Te awa, tout ça non awa droya. Donc, quand on siko, dans la molle, donc quand on siko, tout ça non awa. Sert dans la zizi na lema, sert dans la godemo wawa na kobo sana ote et les restes de côté na bino nano na kati kuna de côté na de côté na bino na émission on continue na bino donc vous avez toujours franchi bon on a bino te donc voilà on sale banda na mon karaté na bien expliquer bino et banda à suivre et voilà nga sisi na ngana bango awa kuna to sisi na awa to kata na kuna c'est bon ikati bakata kaka na lela bino mabe na j'espère que na moni pas mal na musala na be invité na ngebele na kota mele na osela bino ka ilo moi vite fait pour na attente le Saint-Valentin ba bi Saint-Valentin ils a fait ba moureuse ils a fait oyo ba mibali bakindaka basala rapport donc on eza lobby mais ça lona minuit malgré mois février ça qui vraiment passe pour na mais voilà il faut de CP là temps de za monki so za monki pour faut vivre au CP là bimo monika mambe lekaleka
nga so na ye Josiane nga atumbolaka te sina yesa bino nga atumbola na nga te otumbolaka nga bino nde bobanda kotumbola ta bobanda kotumbola ya yo manyango yo ple wana bokota na émission wana nde bokota après plus tard et tote komona awa makambo ito lika aya ba internet po biso ba fili makambo ezanga biso te oui bien sûr ce qu'il faut doyeba nani aza bien nana mabe nana kitoko nana mabe te bonte komona video mo ileka ki awa fi oya mongola mi José ya minu mabodo ya bambange belé ya faux chéri asaki video po nini po mida afinga ki BBC oui mida asaki ma erreur nga solena ser nanga BBC nzongo po BBC nzongo a ser nanga BBC nzongo a ser nanga po na ba Paris vraiment la logique des choses BBC nzongo soko solo na ye bana monde ati bo comprendre que BBC azaka assez mon cool donc na ba BBC nzongo na ndenge nanga longtemps ah mais na mon ser mo be cool makasi donc na mon art bon vraiment nazaki d'accord te na se BBC nzongo yo aser nanga non réagir par rapport à mida makamba bonde nga sali et tout après nga mutali boso na yiba ki vidéo bolimbisa nga iba na monde ati nga mutali boso na yiba vidéo bimo yebika ndenge za internet into na se doka na beba na moni BBC au en direct na zaki déjà on a pour enregistrer donc kaka si bon enregistrer maman na kota on ndenge kota ki nde bato ba iba pe BBC pa ko s'excuser alongo li vidéo mais etikala eka na kati neza kake Get Congo TV et ça pe musa na nkai bakisaka ba vidéo pour na zapi wala na odongola kaka eleki to sona be na mida iza makambo kutu ya fia mbanga TV neti faux chéri ndani mi José moni yo ndongo baki unga na pembe oui yo leki biso kana pembe sili pepe mango leki mutu te po moni pembe ba metisi ba mechole et puis c'est la biso neti ba mama Amida moni mama Amida si pembe pesa mela et pembe fute kitoko oui pembe pesa mbongo et puis c'est relation et puis c'est mibale bien et puis c'est makama bien maître Jérémie Penda bonsoir à toi pembe pesa ye oui ndeti mère na biso nani mère Alia oui mechola et pesa mela ye mi José yo mi José ndeti ndeko nanga Eli Pembe le vrai chéri Eli Pembe na landaka ndeko nanga Eli Pembe le botela Eli Pembe le canon na chéri oui ba chance pese mon mi José yo kumisa pembe chance ezate mobali te matrice pio na selo ko munene mbali ba ko kitoko te olingaka mibali ya betolo mona munene so olingi mobali etolo mona mukie yo moko okima po nini eloko no déjà za kopo poubelle mi José yo kansa nde bochanga na conférence yo kansa na yebarate so bakosa kiki no changa na conférence nde ba benga nga so yo kansa nga José na yebarate ke yo za na ligne kosi na yeba ko za na ligne oui na yebaka oza na ligne na yeba ko za na ligne na yeba ko za na ligne nga na ba jar ba fiti ko manipule nga so camarade bengo ye nga ba loyenge na gazi so na gazi te na sona na ma oui ah, Bolimbisa nga vi na Manu Luvaka ye Shengai. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Et Nicolas il descend? Je descends, moi je descends. Eh ben Nicolas s'occupe de l'enfant alors. Il y a l'argent, je passe l'argent tout de suite. Vi na Manu Luvaka ye c'est un bijou mon kuna. Boni misanga taka biso za na biso na ba poto ba Paris vi na Manu Luvaka ye kana ndenge zalaka lobi vi na Manu Luvaka Angola donc bon séjour à toi vi na Manu Luvaka mari na bosi ba coller ba mais à la prochaine masalanga Nathalie ozo ba coller na edi moment ozo ba coller na et désolé mi José leki afungoli mbanga ofinga bato afingi mida pendant 30 minutes tei o mi José likolo kilo zozo mi José ngala baki yo ya il faut yo finga yo faut leka ta fi o masopisa na ibite na ba vie na ibite ezaka nzala internet bien na ibite poso koluka kombo ici bosala déjà kombo na ibite boluka nini po mobali o memi na ningi boluka na ibite ba fi internet nzala bozama welisa
Boama welisa bo welisani. Ndeti mutu hérité, mutu loko hérité vraiment. Yo mutu finge banda les premiers au 30. Au finge hérité les premiers banda les premiers au 30. Na plateau ya Congo France. Na Lyon, ozoba contrevention chokopi qui vrai shérif na yamba ode na monde puis fudu beta masolo. Ya yo manyango. Akine na Lyon, bana mona tsazo ba contrevention na Lyon na la train. Chaque mi jota qui dans cette émission a fraudé à une contrevention. A zoni ba simile billets 50 euros, c'est l'émission ba kotu ba peso 100 euros. Mi Joseph Fimo vous la vision tina vie. Quand tu insultes des gens, il faut ta la yo moko dépôt yo kota a o sali combien de temps internet mi José. Ozui nini. O sali nini yo mi José bando ye mobile kuto ozui te matrice pi nga mona pirata Facebook. Bana mona tinga na pirata mi José Facebook na mona makamu. Mi José ba bo sola na ba vie na ye. O tina ba photo na nga complexe na nga déjà. Atinda ba photo na nga batala. O yo bi mana fi o me yo zali boma mi José. Yo bi la bandoki, o bi la o na ngo ndoki Chimène bandoki. Oh Chimène bandoki pa bi ministre mama na nga ye. Na moni moko lisusu soki museke mukila, lo seki mukila. Ndiseke mukila moka bemizo sika a museke mukila za makasi kote na bosa ba jete mino bo umela ba faux compte musuko moni nani via usuki nani yango je sais pas bo umela mi José yo ebolo batenga na mbanga koliko mi José ngata makelo kwa yote munoko sonya mabitanga soyi kusenya soto olaila bo soyi na tongo kuse soyi salité dégueulasse fio yo tala jara mnono polele yo balali yo fele balali yo non balalo na image nanga. C'est un bijou mon kuna vrai chéri mon ndeko ya côté na biso na télé côté ya maminge des royaumes mi José balale na image nanga amona nga na kina Kishasa kazini na Kishasa mi José nga na petite rançonné qui 12 na bien na maison mère longtemps nga depuis na ebi sankara de kuta tuna expliquer ya binga ça fait 13 ans yango donc mi José tant sankara binga na on ka mineur donc na expliquer vérité ce que ça na ki donc na iso moi na bébé poto na bébé vraiment mi José tant yo fungola mbanga na odina kini ba pesi mi José en espace na maison mère te. Yo tu vois espace na maison mais mi de ba chroniqueur ba chroniqueur na ba chroniqueuse ni ba kota kala zamba ba sala ba vidéo yo ko yete na ba loyo ngo fonyo mon papa où est confirmer au place ni papa iso ba pasi ba to iso ba pasi pour questionner me repose un peu ADT yankin pouyi yo créer ba merde ba ni soba kabwana ADT yo yebi na fongolo mo ba mbangu ngana lo ba nosko pendant 30 minutes est-ce que koloba na yo na nga so ekokani mi José faux chéri ni ya mata fi mo be mbanga minu mabodo e na chibo ba moni fi fona zone sino na place pour yo moni ke yo boloba te ba selo montage ba vidéo na bino na soki accident ya mama no na tata no yo via na accident bo mama no bolimbisa nga leo na finga te me na fingi ka kenda bongo yo nebite boluka ba bonnet bobe boluka ba nini po ba abonné de ba groupe ba page venu so ba dire ba mbongo ba groupe ba dire ba mbongo mi Joseph ya likolo kilo zozo azwa kate mi bali balala côté matrice pio na se na tala monene mobile so la loka info lendemain moi kimi mi Joseph yo côté internet ba na internet ça fait combien de temps tu t'es jamais marié jamais copé ozui la ba so ba nani c'est la so ba base ba faux chéri côté internet azo mi bali ba faux chéri ba tout le monde ba la sa mi bali na ba internet ba faux chéri ba koni fuati o ba za na Paris ne ba Kishasa ba de c'est tout ya yo za wapi mi José ya yo azapi il m'a expliqué ko yo bien beau lobat non là c'est ce qu'on est ba loba Camille José yo li bon mayo quand tu parles là tu ouvres ta bouche oh bah que non mida zoba mida tangate yo tanga wapi yebisa tanga wapi ngamona ocho mona yo mida mi José mon kolo mona 85 au cours que ngana mona monki ngana mi José mona 85 j'ai vu aux autres diplômes non à 2002 tu avais quel âge tu avais 18 ans t'avais même plus que 18 ans yo oui même plus que 18 ans. Tango bakini ngana mo mkimi José ya mukolo yo moni tumi José bira makolo yo za makolo te boza na kanga no nini kabelo bakanga ta kabelo na jole micro e kota sima wana vome kota sima po na caméra na pied nini Nicolas pied nino yebisa mama pied nini po bino bombo yebi bano boza bakoto donc on la kiso mi José yo ebo finga te yo kizengi fimo ba bimana internet beza to mbongo te na vie succès te libabe héritier yo nyama complexe garçon héritier yo non héritier vana non titi yo héritier faut zela non après yo faut la pongi yo moni yo héritier yo timido okosa monate monde entier ou bien okosa public batala biso okosa biso héritier eni non zana wera te calcule pas wera calcula ka o héritier moni wera to yo zui héritier mo même yo zwinga. Je connais ce qu'on les hérité. Même aux Zwinga, même aux Sankara de Kunta, même aux Zan expliqué au proche, Papi Carcol. Où ils sont fous? Ouais, ils s'en foutent, héritier. Ouais, à calculer à côté, il n'a pas besoin. Ouais, expliquer sur mi José, Fimo Béazem, et c'est même pas écrit. Même quand on a comment on met poupée barbe, je suis autant à te Fimo bien té. On va expliquer ce qu'est mi José. Mi José, au long où il va y avoir la maman, il y a Morgane, pas Siantal, Coco Siantal. Coco Siantal au Kimi, Coco Siantal au Panzi, Coco Siantal au Panzi, bah tout est mi José, ça s'aimer de troubles aux Andoki.
internet, pourquoi vous avez un complexe? Pourquoi moi je suis na tonde nga mba nga la 100 000 euros hein? Bana mon attend expliquer la vérité na bela libo mon abi je me marie. Si tu me donnes même 100 000 euros, j'ai mort, j'ai fait crise abi nga quoi? Abi mais obité o zéro na venir plus que 100 000 euros. Donc il t'a dit que na mutu mo beko et là mo le manga internet, c'était qu'est-ce que je suis venu faire sur internet? Na yo ça ni sur internet ba n'importe quoi yo héritier ba peke nga na zande na zala kati nga na zato ko cette émission na koni fuati mo le connaître mi José abima na bon na ese ba na monde entier mi José na mbali mo be kombone Facebook ya mi José yango bozela mi José sakanaka yo yebi libo matin bota la Facebook ya mi José bo kana pe sebino komba mbala ngo asumela mbala ngo chaussure na Angola asuna mobali chaussure na Angola mi je zo fongoli mbanga po finga batu yo faux chéri na piraton na l'action qui na leki on esprit na l'action qui na vrai chéri na l'action qui na za forte o moni nganga bobanga na internet au sala sembla oui bobanga kanga bosala ka sembla ba fini sur internet bobanga kanga bosala complexé nanga mais bosala ti boyebinga ti bosala sembla mais boyebinga pona doki sakabino ngana doki sakabino ngana ya internet olongete en plus so bolokana na butu bo mona ngate no laksa bino kinali na za piske butu so boye na moi na take bino na beti bino rando esili bo lali po bato belé na moi sina boma bino ba rando na moi so na butu boye nena ko fila mi ba gauche o ba misu ba ko mama biso akufa o beta mama bino na o beta mado ngabi o betela nga mado okina o laksa bino ke nena o beta bino na mokili to place mado ke nazo beta ba mère na bino na beta bino na mokili do mado kuta place akenda pia kola bino ba ma mère na bino ma doit kanga boba basinga abeta bomba bafingu tous les jours on comprend oh maman na mado yana tse bino photo maman na ngana isi maman na nga vrai chéri botele biso ba maman bino tout alati ba maman bino bazawa pi ba mona na te ba misu ba maman bazawa en vie ba maman ba to limi sanga bo finga ma po ba mère na su ba finga ma po na bino donc botana fonga no fenye faut fenêtre fonga ma na shingate na longwa we na so ma pavillon titi chibola no yellow titi chibola yo lelo te titi no yellow titi omunyo no ngotonganga ba yebi place okino tanga kombo nga na yelo titi chibola ba boa que papa Hervé Touro ba pona nga ngamla l'action ya dada ngamla l'action Chantal donc senga na nga merci pour ozuma libango ebimi na nzembo ya nani ya luteta ya nani oyo senga na merci yo titi na yelo lelo te yo na tiki no l'action titi chibola moni ngata na baba samindeli nga ba senga nga chuchuna omoni chuchuna luinda chuchu na ser na do banate ti lelo na mona ti do banate mais wana ser na nga na ibe na ngola moi sa mundele ya tongo wa ke na ba poto ti ti bola fimo ba utaka soyo asala ki bula na soyo ti na yelo lelo to yo moni yo to na yelo na finga mama na tata no apre na ebiso ti langa ba kroni fois ti nyesu ba na simano na ba na poto na ba na afrique ni na popo ba misuku na monde ya ba na gaz te mais mi fona zo nsami na gaz na finga bino nyesu to men après lelo te lelo faut hériter na mi José bozila le héritier na mi José faut expliquer héritier na mi José ba vie na bino mi José non alekana mi José na poto ba la kayo yo fimo bête ma sur la maison mais n'importe quoi un peu d'eau hein j'ai besoin d'eau moi hein biso lo baso do ba photo mais la main parce que moi si faut boyer moi c'est ça là ce qui bosso da mi José yo ba kini yo a vrai chéri nzoto eloba makolo ba mi José zo makoleka ngama oza démarche ma mi José dans la boue omoni moi si moni no che cartement mi José na l'action ba char moni no che cartement mi José senti moni no panza makolo même na mbeto mi José ta là moi so che cartement moni che cartement mon a tombo likolo donc mi José mon makolo moi si so sala moi si no fozala mi José na éviter na mata pour mona mi José moi si fozala mon itaille mon to tele elemba mi José mon itaille mi José ya kala ola sanga oyo ola singa oyo pour liso ko na bana ngo tina ngo mingi te mena leki yo kaka pour na bena besoin te mais yo ola sanga ka boy mon makolo boy mon de ça sport otomba makolo chebo pour na kiti Niso wana c'est ba gémeaux mais pas grand fond na so sali bêtise atia so contre mire batia so contre mire makolo telemi ozo tie maboko boy na mi wana so sali bêtise l'époque na moi muke so ko na linga pia na ko yana so ba do beta ngalo kwa moi muke zana mo les photos zonza na mi José faux chéri libeba mon souk ici. Libéba mon souk ici. Bonsoir à toi. Mary Condé. Bonsoir à toi. Marie repassage, j'ai belé. Faut na sala repassage, n'est à la cara.
Eh, libi bana comme abe, non expliquer ce qu'on fait au Mi José. Mi José le l'a vendu à fond mon encore. Mon papa, ouais, a confirmé Mi José té. Héritier, yo le loté, yo fona yelo, on a expliqué une histoire héritier, mais le loté. Pour héritier ça nous héritier. Maman moi no aya poto. Ayana mwana. Mobali mtabengi sai. Mon mobali no abengi sai na famille mobali na bengi saka nga na ibi famille na très bien. Baba famille obasambela makasi. Na manki maman moi no te po veneza vine. Mais ayana mbonga mobali mususu Eritiana ayana mbonga mobali mususu. Soit disons ça star amunene. Amboko. Entre parenthèses. Dans un mail. Ma bolé ma collecté ngama je t'aime. Ah merci, merci. Linda Moukila, bonsoir à toi. Merci à toi. Linda Moukila, yo on a un problème ce qui Moukila nan. Moukila so inani ngwana senga na ito créer ba problème bo ifeza la. Bo comprendre ngata fait entre fungwami. Non to lamba na repassage, na mère a parlé mais là non ça te lobi moi si moi ya marocain. C'est là, un repassage 3 heures du temps, on a foutu 45 €. Donc, soit ça les ménages, on a 1 heure à ménage, 2 heures à repassage. Donc, on a 45 € après qui. Des fois, on a ça là, on a plus que on Ah, Nzambi, mi José. Mi José, les colo kilo. Ma colo, on a ma colo, mi José, ma colo, t'es. Ça n'a expliqué ma colo, moi, ma colo, les arandés. Mi José, yo tonda partout, le cola. Yo, ça m'a bé partout. Makole baluka démarche va des virgins ma bé yozo finga mida te mi José dubi ngaza kino na pa na matanga adete ngala mona matanga adete moni ni so za kana beauté image azala et d'une image azala moni mi José so moni bo okolinga yeti okolinga mi José te poso moni bo sepano na yete kutu na ba vidéo na esa bino bana mona tsabi makitoko na ba vidéo ke plus ke bo parce que so bo moni bo pakata bambangu mi José a démarche ma bé aza makolo ma bé aza ma awa ba genou na esa position te. Et makolo mo ba makolo wa minene ko bangusu ya tina te boka na esa bino mwana nga wa mwasa bote mi bebe mabokilo na nga ya leli botika obenga nga na osala ndira ki pardo obenga nga boka tanga direct mwana nga botami tala makolo mabokilo lela bipo anye kizo makolo na nga makolo leta kola ntinga linga za makolo fin nga bitenga na makolo fin te normal bi moi j'aime bien ça mais moi na que makolo ba nga bite akokanete pourtant ça mwana nga makolo fona la famille ko comprendre que ce makolo minene na mi José kokana te petit na nga Davina je comprends que yo ebi kuna mole awa eza rien à voir na mi José ko mi José ko ngusu mi José na mipende na makolo awa na lisoko na libolo bolimbisanga na libolo ekanga mabolimbisanga bana na ebike bana bolinganga ba mineur des fois so na sa ba beti ba no ba komba ba buzu ba epeti ba parents ba sepelate ba to ebele ba lobelanga ba balinganga ba benganga total na papa tongo dokumaka kota bêtise mais papa siliki chose ni pono sa be ser na mo ba bengenga fona benga ona bon sa na bengenga na WhatsApp rappelenga encore bengenga na WhatsApp o expliquer nga na grand frère mo bengenga obinanga ozana musala otela ba vidéo na nga mingi mari mama alinganga ti mama so linganga te limbisa nga tika tata la tangai c'est pas grave. Si papa tela ninga na nga moi mabeti na moi malamu mais o rambe kinda bon rando fumé mango bon mi José na C ma B mi José abio à moi à cause de mi José na 85 moi na 85 donc mi José 35 ans tala sikolo kuta mi José tala kindo ki mi José na ko sarabino azo diplôme na 2002 mi José avec na ba 19 ba 18 bo calculer bo pisanga âge parce que mi José a diplôme na 17 ans même azo ki 17 ça ka mukolo bo calculer puis ça quand même à cause na ba 19 ans mi José yo fungoli mbanga nga na eboloba na kofinga mi José sala ki vidéo ba photo 50 € ki na ndako sombi mona no lipa na miliki mi José sans papier na mboko yo standako déjà la sabiso na ndako na ona makamuni surtout to mona zidane mokonza ba mama to so fenke zidane na ndako ta kena la sabiso ba ndako to mona o zidane za na mi to mona immeuble mona zidane kati la biso ba fingo shida ibula ise koma kama papier biso iba so te ke mi José na papier te mutayiba ngo shida ibula to yeba na biso te ke mi José na papier te za shida soki pe shida ninga loba ki bongo so la nane shida ibula te mana mona tina isa bino possible de ngolo bete ke mi José na papete shida komi na se ke mi José na papete mi José doit palpite
ah finga shida bakotanga ba groupe mo we do finga shida ngabite mi José yo tina na finga shida ndeni na ngofimo we déjà ça fait combo sala combo aza pour shida za fait des disques si shida ko ba titite ba odiembe na sima ba boke libanga na 2019 ité shida za fi déjà ça bima kala ba yembela echan yo ndeni mi José fimo ba chroni photo loko bima otina ba finga shida non bo sama kamna bino ba mamisa mbongo na kota na ngati na bo kota jour bo benga ba benga shida na bo ba finga shida palpite tu comprends que mi José na mukanda te fait libabe zozo mi José ya internet tu bando finga hérité du vino ngobima lelo fongo limbanga o bando parce que soit disant au casser mida aloba makamula alobe la maison mère te mi José ngana longwa mais liste ngeza na maison mère na longwa te nazali ko kasete ngana longwa mais misu nga pesa na maison mère mi José ngala bango ngana prêtre o nyoso za la prêtre na takeye na tepinga na masutukela te ngana nga fimo boteke na nga maison mère osutuka non ngana pi petite wenga soniki we kayebi ke mwana oyo aza mari aza ba position comme mi José moningi bino de bosana ya on oyeba te bo préparer ni parce que mi José copine internet au mononté bani basala te ba télé radio la cité chérie non yoko chérie te biz na mon côté mi bala on peut so boka na ninga lo botaka ninga so la mi bali nga mona mo ba conversation mais ya parti bo osika ya pe barbe osuna crédit lika nana crédité tu benga na kasi benga na téléphone nga ko nana crédité Fimo bima malela yeso la kana Facebook bon boy sanga lobby no côté bino direct na Facebook ami José boze ya bomona siko ke na isa bino na Facebook ami José bomona ni na la sabino ke na zo Facebook ami José o azaka o ya yemo ko numéro 1 o azwe neza ezaka yaki ya secours on a zo isa numéro 1 mi José tongo yo fungola mbango finga bato ozino palpiti okiba ibelo bilamba ba ibelo bilamba ki opandi baninga yumo ba ibala kiso baninga opandi baninga complexe moza complexe héritier ko to garçon moko tavana na ndako bienté héritier non ana vite bande ko héritier bana vite bon ma héritier ni nazabwe na ko banga po héritier na star héritier za star te user replay on a zo ko bakeni no dadi mo lo bakeni no me banzemo maison me banzemo héritier bo matama boma héritier bete banzemo na maison me bo ko banzemo na héritier bo vana non nye mi Jésus yo za en place te vinanga Abraham Beach Tumba viens na Armand Tumba on te ma petite na Lisson Fimo be mi José na éviter mi José o luka nini po visibilité aux ala nangote base e boya yo vie le news a chao 5000 fona vinga ou vie le news do beba na dia do bana ta cha ngati boyo bongo na su vie le news atanga mena kana makambo si po eza bongo bandoki o bobenga vie le news boba na vie le news atanga ngati moi je m'en fous mon photo na papa parasite tikala ka libela on a je m'en fous nga la sala nga moni nga tika ba art et pas j'ai la bouche et pas la maman le comment la maman zaka la bouche et pas vie les news ka moko bo peki ça je m'en fous et pas nani susu et pas parasite de photo tikala donc bana moto pela susu ba yesu na wana siko bana moto pela taka na sala bana moto pela eloko na ngamo bana moto pela loso baki ba fingi ya ka tourner la nga poani parce que na za art nga komo na art nga zona art nga na complexe le quoi binotier nga na za complexe c'était bana moto pela merci na moni moko melinga ngona ni libeba bana moto pela ngako o banyi so commencer bo fingi kuna ntata mobuta ke kuma na ba page kuna ezongeli ngai igoboke ofinga kuna na opekisi na banjo lemba o tika lo fingo donc wana isa lo kuna ngasi bongo ba speaking nani nga na za art Josiane nga mto ko intimider ngate nga lia kana mbongo internet te nga lia kana mbongo mama banga te nga lia ba mbongo ba te nga avana shinga sama kamna nga et preuve ya moto na za problème arma mobichi vi na nga bo viki mbala ya katelinga di kofi abisomba caméra poser sala boy na ose la souvenir nga Jean-Marc Kabunda pour ebeta mabongo mona so interview na Jean-Marc Kabunda na obeta ma interview politique dans le bela mboka nga na za napte pour ko ba zo mba fimo ba nzala Kishasa ba chronifote ba lukimbongo ba epoto ba rivaka ba sena internet 3 ans 4 ba epoto non on n'est pas pareil ma mingeni na 4 mission na nga ya ma mingeni du royaume ya papi Bobé Barbie il faut na pesa ba moi message sur mi Joseph faux chéri mi Joseph na libele te libele mukie mi Joseph nga boti bana mi ça toi mi Joseph de la vérité quand même hein moi nanga ana me a ça 16 ans de ko ça acheté moi nanga liboso mais tellement dégagé mi je na dégagé kata moi na 16 dans maman bote moi na 16 ans oh là là mi je suis ba suna na moi na 16 ans il faut piquer ba crise comme mi je suis fille on va faut chez ko si mi je suis nous en sima be yo ba sokolo te na ite ba luba sokola ba na kitoko mais mi je suis ba sokolo kitoko te ba tio botutu na se mi je suis ba sokoma yo ko pio mi José ba koma koyoka yo pio pour moi si faut kanga mobile moi si ba bien ki moni mobile mobile obi libala neza lilengia oye biti surtout mobile moi kon laisse na mili ne tuyo bana bosala kombo obi bimi si ko armo ali beaucoup mobile est-ce qu'on a ara na bino balo ça est-ce qu'on ara na jar yo lingi fait internet on est-ce que ba idée na opesi pour ça le film mobile au fond na ko ngana na l'équipe na kitoko mi José le mabe ça ka pembe ça tala ba mbanga ta mino tanga soyi
faux chéri monika ne longino ezandi na sino eza poti lelo ozata na mobilité ata mobalo sana eta 3 mois de moniete ata mobalo sana 6 mois de moniete vie pas chokutu batu vie batu papa batu limbisanga pa vie pas chopana so fingama vie pas chopana parce que relation o dozaki ngano ya amicalité zaki ya amitié petite sœur mi José aya créer des merde siko yo dobe mi José belé o comprendre que mi José na niveau noté vie pas chopana ngana mona que na kini mi José koza na niveau noté fimo elle sait même pas exprimer akoba noni na kini botambo ne nendeni bola tali puté boy sanga na sabino boy sanga moni mi José devoir na pesio ko lata biloko mikusete au monde ane kalata ba pantalon minene kitawana latela biso ba pantalon minene latela biso ba pantalon wa kitoko ya classe nde au classe moi sininga lata obi madame moni nazana poids so na lati na ma poids mi José lata la section taille à vrai chéri boy vrai chéri na taille nini mi José yo mono no tambola boy mi José tambola boy na ko se mete na monene matanga adete il est kelanga obanganga ya akukanga obanganga ya obanganga okima bakina kama nina ni mida mobi wa mida kopi ne mida mi José moninga tema déjà na bazemi nanga aibike na bazemi to ko bunda mais on perd raison akimi ya ko tana ba juju mwanga akote ma ba juju mwanga musika mi José sko na bengi ve juju fait do solo là oli la pe ve juju ngana ebe lo côté na finga ka kuna luka c'est beaucoup tanga juju abinga travailler na wera na moko mi José oya bo ve juju na bengi aya mi José oya bo ala ta ko talenté mi José ko la tebino talenté bo kima bo kanga ba mbangu ba panzi ataka lipa parce que na semio tana latini pied de Jésus na matanga adete na robe moi mukusia pied de Jésus mo ko ya ma puta ba chocolat bo na pied de Jésus na moko mto oya bo dimanche mi José yango yo awa sukuma kolete boye eza position te na bazemi na ngape bon na boule na nga na ba méchant na bino occupé fioté na calculer na ngai te na bino na fioté ayana abanjo lela na kata morgue ana mona tiboka ne mi José lela miki asata Alphonse Ngundu fait beaucoup taka fils à la star vrai chéri mi José olela abike na bengi yo na biso adete obina ke pa miel adete obina nga spit na nga okete adete na bino ke pa miel te adete na bengi na longola bilamba adete na semakia na kekuta na miel de son adete na semakia adete opekisa nga adete wana sko vie Kevin zaki wana na vena so Rojani vie Kevin na mama ono ba boyebi na vie Rojani boyebi wana nga bazemi na nga na vandi adete obenda ngola sanga vie Kevin mawanda ola singa ya okufa leo na mona vie Kevin na yebi ete mto opoza tenga vie Kevin azate na opoza tenga vie Kevin abolimbisa nga wana mowe ya na nga adete mtalela adete asolonga mtalela adete asolonga na kina na mok babuna kota babi okota te ngako kona nga utako kufa bokilo na nga utako kufa awa na zemba bi na nga na morgue okiti me ya adete na zemi na nga na kota na morgue na kina tina sima morgue na bi adete na lelo na mabele mtalela adete asolonga ya bolingwa Pierre ya lokute te mi José bota ba vidéo mi José sala partout mi bota boki pa na beauté image boki na dino image bon mi José na fungula mambanga o seka mo ko olela olela ba soye tanga faux chéri tanga mon ninga olela ba njolela ba mene mabele ye pa landi bongo mai mi sute bota la mi José ongo manipuler adete o manipuler no adete oui olingo yo kota pa ma Claudine o créer ba merde ba golf fi des rancune fi des problèmes moi mo ba yeka asuki 2 ans na maison mais yo mi José héritier odobo qui to bana mona tiboto na ngani héritier soumé champagne ta 5 €. Il y a 5 € tout tena dans Champs-Élysées champagne comme déjà 200 €, 180 €, whisky t'es à la 250 €. Donc yo même na Champs-Élysées ba soumé le champagne à 200 € beli liboma. Encore non qui na Champs-Élysées té aujourd'hui vertige. Pour yo non qui na Champs-Élysées té ko ça ma délire bo créer bo mbongo, bo tamola butu via Paris. Pour biso via Paris de tamola butu. Mi José au sala ngoto wane lo côté héritier tango que soumé le champagne héritier caution na diabo pour héritier la maladie. C'est la maladie oya nini Zaimer ils ont ke yaka Zaimer azana moral ki ma ke yaka monta ngazo Mi José asusu mukebi na TV na nga beat wera olela ngana bi wera obengi sanka obengi kakola obengi wabisi tala Mi José wera yo boka réponse wera mais makamoni telingati boluka boye banani makambo exaucé sankara luko iba makambo exaucé Nanyango li suna ibati bananga baleki be na Paris
wapi ya pembe na ibiti telinga te wana wera beto bongo héritier zoba we héritier wera kina mi José wapi même ngaki na nga wapi même ngai nzambe na nga héritier garçon oyo jeune talent le bala ngoya de dango abana mote ma présentation mami Samboyo ma présente na biso ya papa Hervé ma présentation papa Hervé mami Samboyo ko et le bala ngoya de dango abana pesa kombo ya jeune talent zo bete jeune talent ndeni siantali bete jeune talent donc okenda bongo yo jeune talent ba beta ngo bongo tikala bongo glorio langi ya dada ngo bana oui beta jeune talent tala yo tele héritier garçon yo héritier garçon ma complexé dinaki non mama solo to beta e bongo ya dada ndeni zo beta jeune talent siantal jeune talent glorio langi jeune talent ok na jeune talent tika na jeune talent garçon mon to ko yo mono bon sino vinote yo mo bangulo tika na Turquie ba songi kini bi ba koti poto bi ba na Grèce ou bi ba reflet bon bi ba kangi ba na kini na Grèce bangulo yo tika na Grèce yo héritier ka sa yeni no ozui apeke ngana za bongo tie nde bokanisa ngai héritier ozui mi José Esther Rodriguez soldat na biso makasi azui mi José na complexe ya Weranson c'est nanga Nathalie MK Natasha MK pe lusus azui mi José na complexe po ati wera biyo ti maison mère bité maison mère ya na 12 que tika de génération ngaso na ye na soli mabe 12 na longwe golf kisolo soli mabe 12 ba pesio maison mère ba pesa 12 na mutu nyonso kakolo soli mabe 12 maison mère kendara bongo héritier 12 na pesa na wera menzima ta ver o melaka mai jour ya ko luka re musala héritier kanisa ta jour ya ko luka musala magoza kana talent no ya musique mais talent obimisa ngo yo mon côté bando longwe na maison meti lo talent zo monate héritier jour ya ka imagine toi jour bena ta bilili héritier bena bilili ngazo mondele bana monati c'est na Nathalie MK lelo na lati si bana na ki rendez-vous na uti rendez-vous na ina mobali nanga. À chaque fois rendez-vous na kena na papa na bimi na moni bana nga bakoli na tadi vi ona nango na raisonner ce que jour na botaka Nicolas héritier na botaka Nicolas na raisonner jour na botaka na passe ya ba galère héritier boulé ta jour ko ça répète test na maison mais pour wera ba oui ou non raisonner jour ngo héritier ozonga moto papa il va tala sima zonga moto ko zonga moto y'a mingi des royaumes des pôles centre moi ça 10 000 façades un coup ka oba boya basa baba nani moi ça 10 000 façades moi ça 6 600 votes makam na olo besa so Esther Rodriguez lelo na raisonner place na botaka moi na na télévision na za na lelo na bi faut senga nzambe merci héritier faut ndima wera faut senga nzambe wera merci ya neli munduka dessin animé motema vie na ngamo neli munduka mayaya moi ma grande sœur à moi vrai chérie ya neli munduka pemba zo mondele sia héritier sengata wera merci jour ya ko luka test na maison mais so bantima ka yote c'est venu ngaka bonga bongo allez on ngo bandosala tsa concurrence ke yo longwe oboma maison mère héritier mon muto lungo lukana ke lié yo lié musique na yo et lié yo oye poto sale lo côté ngana oya kinbotu na mta travailler na bureau ya Félix Tshisekedi des années ça grand frère miel des sons ça grand frère miel des sons ya mon héritier comme ko diembe la Félix Tshisekedi te ko diembe la te héritier do yebi yo to yebi ba do ta mon gouvernement Kinshasa na yebi kina kinto no kino no za tranquille mi vient ya grand frère miel des sons to travailler na bureau ya Chichi vana nie ko héritier que nako wodi so ko signer ante to yebi ke muto na place na za miel oyebi ke za miel des sons ko po ya na miel nto la asana ya Chichi yo ke no sa ni na Chichi yo héritier yo garçon ma complexe c'est ta biso comme qui ya poupée Barbie pour na lelo na succès non héritier na côté la bino na esa bino ba caméra c'est na Natasha MK musale bana calamité get Congo TV bo s'abonner belé non za musale belé kalati na sa balade na banda kwa batu kalate bo na voiture mukie pour mikolo na bende mukie titi chibola na yelo le tese nani titi na yelo lobby titi to na yelo lobby na tangi loka deba sa mindelo nga na ibi na ngola o batamo bambongo be na mona o yo zaki fi ya soyo omoni yo zaki faire soyo no expliquer aux vérités pe je na kutana na beto mo kanengo ke tonga balo yengi na lekio na vie so za mwasi leka sala video finganga fi o Patrick Igor a fini to luka miziba yembo ba yembo to ko chiko banga papa Hervé senganga merci pour ngam na l'action ya de dango bana
ndimanga ngam na la soya dada po ya dada box papa Hervé ndimanga ko wanga na te yo ibiju na pesa ko ole la babo nga bizana paso ya dada dada kutana bono box mba lebele ya dada bia fi ngo ba vanter o sola nga mabenga bite sola na zala bien a mulu ba bongo ko bo santé ko sa samba te titi na lekio na gaz na vie omoni yo José mon nga José na place na nga yo ko mate mais nga na place na zala déjà mais na misala oyo misala te posa na eloko te titi yo ko grimace nga te na lekio na vie titi nga ba rodanga te ba pisa nga 100 € dessin pa mindele nga ba minde ba fibisa nga ba soyi na bango chaque jour te ba minde ba fibisa nga na stima na bango te ba ke ba fibisa ba minde ba sala na bango to ndo fibiso nga ite nga za na ndaku na sali deling nga ba congolais na zongi na ndaku na éducation ba na zongi titi na lekio na vie pe na la tsuku na lekio na vie kala te na peso défi nga na yo mona sko pavillon na nga na yo ta sko na leki muninga na mbongo pe wana défi na pesi yo titi chibola omoni nga na ibi mwasa mundele shushu na liunda shushu na ibi mwaka za na nini mboko ni Marseille Mireille Mistra obi Mireille Mistra ser no bo camarade no bozali na Kishasa ser na Mireille Mistra po tsoza mukolo nanga obana ki nduma na âge 12 ans daki nani nina libata rouge wakili bata rouge omoni bino nyoso bata bakano na kota bino comme ça boké siko pa matoko po bino boza bongo boké luka ya derrière de beba na chanter boké boluki bo diembe po boza bongo ce qu'on a expliqué bino ba vérité monte na na poupée Barbie joue na boka ya poupée Barbie ser na Nathalie MK le lendemain na ngo ba luka ya poupée Barbie ba commissaire camarade na on a celle mon peu vidéo ici bon bozo ya poupée Barbie na tikeli bino ya poupée Barbie na ça bino ba jeter nga sala ka jeter nga na loba makamba solo moni nga pe nani pe da monisi vrai chéri ou vrai quoi pe da monisi va faut continuer nga ya zo mondele bo sili sango ngana ko banga te ke fimo bonite Mireille Mistra za na Marseille alekio na mbongo ana Paris mwana mama aussi simbileti c'est vrai chirava na Tour Eiffel tolonga si wana nani susu camarade noka moko panzanga ngane sango nani kombone nani camarade no nani Clarisse Delavaux alekio na vititi Clarisse Delavaux mbongo ne bane bazana compte mo bana mbongo be na compte basala mama be Clarisse ngamona kinana ndako na mona mwasa mundele si alekio na vi yo mbongo nonke osali rodo kangisa nonke okangisi okatisi zolo okangisi mbongo oke okatisi libumu okangisi mbongo osesi mabele te nga José Nazabo nga sona yake osesa zolo na ba libumba lonso bozela na kimukolo rendez-vous nga na bino kimukolo na bino tembe style lo na kimukolo na zabe pressé te titi yo Titi nga na apprécié te moninga nga na fi apprécié le quoi yo te fimo bota mo na voiture à 14 000 € au fond la mbanga yo za voiture à 14 000 nga na voiture à 12 000 toi na écart à 2 000 après tout ba kilomètre pour étant sur ba kilomètre na nga ko tes amis ke yo o c'est l'avantage na juke ya 14 000 € wana elo côté fimo a pampa maman sa munde yo mo sa munde la malonga yo mo sa munde bo defambo ndako crédit nga na sema ndako cash fona expliquer ko ba vérité faire dire ko fona expliquer kama na sona ko monina ni faire dire ko tengenda nga ko monina mwana mama Sisimbi nani Laetitia Masa mundela solo nga basa mindela nzima wa bayibi basa basa mindela solo oui na mona bangola yo tite chibola oyiba bijou oyiba gromette ya passes qui sudi wa bimana chic rose atinda passes qui sudi na poto nga na fa neteni Marseille tite chibola fa na ndako po na 2009 na bobinu bie bonti okofinga Charlène Michiga ser na Charlène Michiga ke na beta wakata bakiti nyonso akata obilamba boka mai na ndako wana po bone ko va na Charlène Michiga ser na sona lokose makambo oyebi Charlène Michiga benga Charlène Michiga botu na Charlène Michiga c'est makambo za 2009 tita va na ndako po nga va na mundela ngaka oyo kaka oyo ya 2000 Monica oyo na va na Sten Marcel tita za na mundele mo ataka izempo mobala na pese bana mibala ba papa bana ete papa mwana asuka ya liboso mwana mobali na titi yo titi ndo ba bete ba vérité titi na popolo kitoko mon kanda ngo continue tanga kombo na popolo pona leki yo titi nga José na lukati na misanga na mwase nga mama so yo maso bano yembe madoli soko munene oui nga kwa mère nanga nga na taille titi nga na complexe taille nanga to lukati sanga libunte na tonda partout ce qu'on a na chance abe pona na vrai nzoto titi otamo ba shida ibula ozuita agenda congolais monta peso mbongo ozuita agenda moto titi obi combien de personnes ba komelanga na internet na ba Afrique na Congo te na Kishasa te ba pays étranger me ba congolais ba na mboka mobo na bakini te ba mboka mobi ba Ouagadougou soki Ouagadougou ba mboka mobi ba to batini obi combien de personnes ba ngana ba mbongo ba boss titi fi mobe tula fi sans chance bino ni ba chance te ba mi José Bwande mon héritier ba complexé ozuli banga nani tuna ngani shida ibula oseka yo shida ibula okanga na libanga nozi okanga ma shida bite fe ba c'est le champ shida oseka ba kamani ba oseka yo titi faux chéri ok non ça zolo mi mon danger kanga photo titi
osala photo asina ko sokolo on zela kwa filmo boy yepe asala elo mo comme non esta beauté ce qui esta beauté je me suis estango esta beauté soko sokolo photo sokomi okangino na sina pa poko soko titi cha bana ba photo asina po soko tia bana ba photo nde baza ba métis to mona bango pourquoi tia bango sina po telisi ba makasi ba métis ba mindele te mundele otika na mundele métis otika la métis ato pa usi couleur jaune azaka ka métis mundibo kotika la mundibo ata mwana ngane ngana basuki ba mundibo ponga na métis oui mwana ngana basuki ba ndibo mais aza métis c'est normal ako changer comme mundibo te ali yo fimo bo tito fanda no kaka otalanga wana suki wana titia ina zongi siko na video mode ya kotala esuka bana mona ntina okata nanga tout de suite na si sa video ya suka na message batindelinga batinenga message omoni bino ba fibo bakengana ke ofunda mwasi oyo nini na ke ofunda yo parti poupée Barbie wana message euti na bureau poupée Barbie abibo préparé omoni ye abia abanga 40 te ya banga 40 te bo préparé moni bozana tant bo lala ka botuna na lali chérie mbila ziote makole bimeli banda te mo bité bébé mbila yete porte betamite te naza lesi te moni bino nyonso bako boto la bino bana bako boto la bino bako benga la mbana bino banda ko benga la bino banda bo vana mi balite wana message outi na bureau wana na isi bino mbosa bino to jete ke wana moni pouvait Barbie shege te me yanke petit ya papa Wemba nana chibwa bambouyi petit papa Wemba poupée Barbie Gisèle Soki bonsoir à toi. Boza makasi bo préparer ça bino guerre ne tombera jamais ya za mona poto kala bo sele ba rando na bino ba tumsusu bo sisango boko silisa yango alobi yango bino bo se préparer omone bo luki place bo lukarate bo awa me bino lilo hold yesi ko tonga me bino biye bo to le bana te me bino bo to le bino bana parce que ya bana en fait ça bana luka adresse bon on encore ça bino te tellement de sa ba rando na bino na pesi adresse na bino mi bale na oya kuta 120 na pesi mususu kuna pona ranango po ekenda ka bongo tambola bonga mona kina na mbila na pesi adresse na bino esfili adresse mi ya na mo courbir eza mi bale za na courbir donc na courbir bon avenue et pesa avenue muzozo avenue à diagonale et pesa avenue muzozo donc na go obligé na pesa bino adresse mais bo se préparer pour yem talobi bon bo se lisango boza makasi en plus yo koko nani bapisa ikombo koko shikito moni yo zano tranquille papa ba no zaki toxman ba melaka drogue taka ko no botana mobala melaka drogue aleka na tokotoko et na mawanzambi na bolungwa nzambe poupée Barbie azui a trouver papa ba no wa o alimo na poto za na poto ta pesi bon apesi limero ba ebeyo ba sungo po bazwa mbana wana po bana ba souffrir bana ba koma ba bujana mama ba ujana bana ba koma ba ujana ndeni poupée Barbie osala bongo te asali bongo eza normali obosi sango bosi sombi bobaki o rendre ne tombera jamais bozaki na bango boko ka soutenir ni telefo bosi sango ya yo manyang pa lobia azozela bino moni bino rendre ne tombera jamais eloba otetela kema fumbe ya mami samboyo Nicolo na mono te na pekisho tika vraiment vana no tranquille et pemanano lokuta mabe go pemanano voilà ngalingana ngabino Isabelle Domingos ma chère à moi et Narcisse Kwanza master nanga de longue date depuis Angola na kobosa na TV nanga Tony Kalana na niveau États-Unis et master nanga Nathalie na obengo donc na Angola na obengo benga yo Mida la Taylor na bosa nte master nanga Sandra Ngolo Xil Miolo na obosa na bino te wana mabo ba bureau nanga batu nanga famille donc nous c'est là principe la yinga na obosa na te get bakika et bino batabarando bosi sangwe bosi sango ya poupée Barbie ozi bino moni bino opération bino basi bino opération te bino moni bino ngana esa bino ngaza nanga de après moni bajina bango Esther Rodriguez moni bino ata boseli faux compte ata boseli ya vrai ata ya lokuta ici ba yiba bino déjà papa mama bokilo nanga donc na ba belle sœur na ba belle famille na ba beau père ba yibi de ba jeune bino donc ba jewana tozela monde mais jeune ezongela ka mutu moko ils en ont 2 personnes 3 personnes TD les amis batumi balé peut-être troisième mais troisième natala kata mususu na mona nanga kaka te ya ki vie mo boye to passer ba moment mo bien ba fantasme ya moni tina ba tumusupe ba sa ba fantasme wana po bosala ki ngonte siantare mo ba fantasme pese ko pese pe pose vie tambola bon de ko fite na mon kitongo zana na vie sepe na nzoto shoko ku fo sala su sentiment mon kilité donc bravo component j'ai au kotipe kana je nanga na mais mago vanda na vie au component te ke neni na vai na vie na sakana na to beta je po je tambola bon ya ko neti jadam mais boza makasi ya patia lobi bo se préparer
biso mundo ya sima Ferdi Coco bonsoir à toi Ferdi Coco komone nani Laetitia pesanga komone ya bien pesanga komba Laetitia bien donc nga vraiment na tiki bina continuer musala nanga na be monsieur bino ça le Saint Valentin et lobi na invité nanga no yamba no kindi nga mo no kindi mo na ebike de bo ko ba problème bo mo na démission no sala mais non tant que ben invité nanga te pona ebike bo kindi ba chroniquer musu ba na Paris awa héritier omoni yo avant no ko zona mi José bitanga so ki ozo le sona na nu diamant a chroniquer mo boy c'est une fille oyo asala musana ninga barando te po amiyo ko zo te ko zo ka mutafinga ko yo kan so ko isa okota we rabi te wala to kota na bina get ko TV bo saboni na opopola moni hérité yo na ndo popola ka na la so ke mela de ko na misiki pe na la so ke bo a lo côté hérité na lo côté lo ta vana na ndaka bien te donc hérité yo ko grimace nga te minga na kini hérité ta na mona ko na l'époque na ki pauvre hérité na ko la no te na ko lingo te po ba nzela no ezanga te ba patience ki sudi Bazan spécifique pas au lingo te pose à cernaï ou à viennaï ba cernanga nani cernanga nani oyo Sylvia Lenzo moi ba passer ce qui suit ba Sylvia Lenzo ba ngonde vraiment ba ko zala mindeti ma Monique ko calculoter parce que na Monique vraiment ko taka te beta concert ma Monique ko calculoter concert te ata playback ma Monique ko calculoter pour ma Monique za weranson comment na ma Monique za weranson donc ma Monique moi ani za ka wera donc ba ko calculoter moni wera ona o tika bomba image a wera te atoluke moni ngo bima kanza ba confondre héritier za ba confondre makamebele mais on comprendre ola ta wera o sa assembla ola ta wera na fali pour ça la assembla côté mana falite yo faut so na bato ko na bango ba niveau wapi na muntu te pour fabriquer ça leko na musique ngamo na bango fabriquer ça leki yo bomali wanta tala mona bato to betana na chibo mona to be fabrica sa to be misada sa roulage bato nyeso bakomi kaka sanda nana una ne sanda ka sa ditele ka sanda komo za nani bato nyeso bakomi kaka roulage tala aleki yo soki le roi des Sarbati bibi to monya ngwapi ebetite donc moni yo ozana poka la tayo okomo ko ba koni fois to kanza neti ke sala wera isala le côté hérité subala la zolo kona munki ona kanga nini singa kotisa na sama kolo esili wera te zo sko kizenga mi José odobeye pour mi José ko la tio ernyo so linga mi José ne pete en plus mi José olingo te pour mi José linga ba tolo mona mineni sko yo za tolo mona mineni muki mi José olingo ndeni il faut que ça munde pour ça d'aller moi ça munde ba ça munde ba pona ba monte aza et to mbomani mwanza bonsoir moi ça munde ta zelo kwa mki et to mki ne na wala na yo so mi José la no déjà ça lo kwa mtelo mona mki mi José olingo te kama mi José linga ba to mona munene ko neti ba vena biso nani avec la limbisa ngama na respect vraiment parce que c'est comme ça il là mon bébé ça 5000 malala et au fin par rapport à mi José pour que nous nga film au bazin mature dans en position te ba kenino ngana bien éduqué yo za bien éduqué place ni yo za bien éduqué ngana tanga yo ko yo kenaki na ngola bon ngana ese mo bala mi José mama mbani no beto te pour na mona jour on so qui palpite je na tsaka papa moi non je mi José on so palpite non on so palpite te mi José mo bala yo botani wana nga Josiane mi José nga bota na 16 ans jamais na ko bota na mo bala bongo tata mokolo salité pe mobala ya mama ya kamada mama abino te mi José yo bo finga batute yo oko silisango oko silisa yango kala tina ola kiso ke mi José au fond la monoko suso yo loba na pompe ale mida sa musana yo mida continuer musala mida datelo depuis na yebo ça fait 8 ans et voilà donc ma copine de longue date moni biso basi na internet de rosa basambla mento yebani neti na mo batu musuba komyo ngai ngama José ba benga ngama litutu na benga ngama esprit na esprit mo ngani sama pisa ngama makambe biblo kwa nzoto donc ba blo mo so lobeli ke lelu bolamuka bolobi donc so kolamuka te donc pona nga leo na suki awa pona nga leo na suki awa héritier matokolo non si sangano na get Congo TV héritier ça soit la dernière fois pe bima na via weranson wera muninga na ote kola na wera te wera na position te wera calculer côté musique obete simbate tozo babo pe ba commenter obete musique awa okomo ke demela titi pe azape mtoje mela titi no meza miel de sopo ya na miel nto travailler na cabine ya titi na ko pate yo mon ki ma weli ça wana ni so sala bon point nini po ba mono mutali bosu mais héritier ça dernière ba les chèque moni yo pe so ça zozo na niveau musique au moins musique zozo numéro 1 yo kutu déplique aleki yo to mona déplique bete ba chebele yo ba chaîne no beti obete la ba terminer ba nze mozo simbate et tu ba nze to sala na vie simbate zozo olata wera na vie no famille no ba lata wera mais ntima jour ya ka répétition mon jour ko senga test ba zo na maison mon ngo ya ka salité no wa ka mabe wa ka bien te salité ndima yango ndima yango et tu moni netinga bo José il faut zo ka ba fini ti ba pauvre ba salité
bafimo bana ba position te on comprendre pour nini pour yo moko poza na tina te neti nga mutu kwa José ni héritier yo sa na ngani na yela yo no tikote mida lobisa musa na continuer créer ce lo mo population o loba alobi avant ni tranquille bana mona tina ninga bino toujours bo s'abonner na Get Congo TV musa na bina tokos kalaté donc lobi na sa balade donc balade nga na ke balade partout bolanda ngote mama kamiso na loba na yebike bozwa ngo bosala ngo batele rente pour ko sakeno nga landa bino nga tala kabino te nga soki na yebike nga no do sola katina linga kote na kotala ote na kakima kamunote po nga ma Joseph ko babenga moni nga ko babenga litute zanga na charge be na mama bana misa to fona sa repassage fona lambela mba fona sa ménage donc na je suis tana na no calcula ba koni forte mo bi ya salité te nga so na so anote boy ba ngoda tsalelo o akantanga na tala ki Josiane bola la ba dodo ne bo vanda mbasi ma lobby botala pe nga sote po nga na tala kabino te nga ma José na tala bino te au moins que na tala yo na yebike moto do sola nga na ime soki do sola na yo te ah maman tia Get Congo TV c'est José na Mondele donc tout de suite nous avons une émission na nga nda okinde ezala kaka moi pli et ça la biso bien montage lobby bo si ça on a na deux émissions non ça le troisième bozwanyo so pas na bambi maman ekoti bazoba bakizengi na lela bino mama bone makoletenga ma Pedra Moniz Alfonso Ngundu Verome ya mwana libinza ba on a bossé vraiment c'est pas grave bana moto pela toujours ini mais moi 12 mai ça la biso bien na kati bino na kota en direct ya mamingi na komi déjà 21h30 avec une émission face à 21h donc na kati bino kota émission ya mamingi na osala na partie ya Nzambe wana ser na ngana lele mabi partie ya Nzambe na lele kala wana makala depuis longtemps et voilà à suivre des gros bisous entre tapis na osala l'émission koto